nyonso bapapa balobanga biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisanga ya ntango ekoki ameka alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele keke nyonso komona yo mama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. Kombo ya tata pe mwana molimo mosantu ngai wa bino mfumu mwana nanga ne Kongo wa senga mfemba ne ndongo mtekulu anejinga na vujidi mkuu ngai nazali na kati ya libota na 12 Mvemba tumba Mvemba na senga Mvemba ne ndongo ezali libota moko touta na Mvemba moko ezali nde na Mbanza Kongo mokili ezali ya koningana nani aningisi mokili makambo balakelaka ngo a partir ya Mbanza Kongo na mwa oyo tokoti ezali deuxième mois oyo bato ya kimbele bazalaki kobuka bakoni pona kotumba mama Kimpavita. Mama Kimpavita abotami na mois de mars na 1684 abotami na Kongo Bangu premier na pelo oyo babengi Sera de Kanda. Tata na ye mwengeleji nejinga wa jinga mponda Kongo. Mama na ye mama Madi ya Mbwenji. Kla na ye Ntumba Mvemba elakshi ekitelo ya tata Nzambi kulumukino ya tata Nzambi. Ba mama oyo mama Kimpavita azali mwana ba preparaki mingi epa tata Nzambe mpungutu lendo pona koyako libere mutu mwindu na buumbu. Tango molai mutu mwindu a souffrir plus de 4400 ans. Mutu moko te ayaki pona kolobela mutu mwindu. Nde mama Madi ya Mbwenji tata Nzambe akitela bango pona likambo ya Royaume Congo. Tangu tozolobela makambo ya Royaume Congo ezali 3 territoire o babengi Congo dia Ntotela, Congo premier, Congo dia Kati, deuxième Congo, troisième Congo, Congo dia Nsukande Brazzaville, RDC Angola. Mikili na biso oyo misatu tata Nzambe afandi na RDC makolo na ye atie na Brazzaville mutu na ye atie na Angola. Soki mutu ebeli makolo ebeli, soki luketo ebeli mutu ebeli nzoto nyonso ekoti na maladi. Soki mokili eza koningana eza solo makambo nyonso ekangami na nkamba Yerusalemu ya shika na Mbanza Kongo eshika o babengaka Kulumbimbi jita dianza likambo ekangama wana. Na liberation ya mutu mwindu biso ba chef coutumier biso makila oyo ya Kongo ezo souffrir entre take biso toboti ba bikolo nyonso ba race nyonso eza na mokili ba langue nyonso uti na Mbanza Kongo. Soki tozo souffrir tozo mona pashi kimukonji ya tata Nzambe ko yana malembe te. Biso toza na agendre oyo tozolanda likambo oyo bakoko bakanga na kati ya Mbanza Kongo na oyo esalema. Banda na mois passé, na mois de mai,
babandi kozwa bakoni pona kotumba mama Kimpavita. Ezalaki na tata moko oyo azala kosala na roi na kati ya Mbanza Kongo. Tata wana kombo na ye Ndolu Vualu Mpetelo Masala. Koko wana ye mutunde azala kofunda ko surveiller mouvement nyonso mama Kimpavita azalaki kosala. Me mama Kimpavita azalaki na ba biloko mibale. Kifundo mususu oyo ezalaki na mayele nyonso ya ko créer ba biloko nyonso nde tata oyo alakisangwe shike ezalaka na bamindele. Kifunda wana nini ezalaki na kati biloko nyonso ya kosalela ba avion, kosalela ba mituka, kosalela ba mabende, nde yango bamindele bamema a travers ya Koko Mpetelo Masala Ndolu Vualu. Ye azalako surveiller mama Kimpavita na kofunda ye na bamindele, nde mfumu oyo azalaki na kati ya Mbanza Kongo atindaki ye na poto, akendaki atina Portugal, bamemi atina Rome. Musala na yake na kosala azwa bamindele poke baya kosala na mama Kimpavita. Orke mundele azalaka na molimo mosantu te. Molimo mosantu ekitagaka esalaka na biso batu mwindu. Tangu akenda atilelo nde azonga te. Kaka nzoto na yete eza kuna ndakisa sakunevunda bamindele pe bamemai aza na Rome. Don Alphonse Premier aza premier mwana oyo ya Njinga Nkuvu azala koloba tule langue bamema ye na Rome. Ye Njinga Nkuvu pe koko na biso oyo azwaka batemi le 3 mai 1491 na Mbanza Kongo, ye pe bamema ye na bamindele nzoto na yeza na kati ya Rome. Koko Buta pe Arvar Buta mutu Madimba na Primavera na mboko oyo babengi Kitoma na fore oyo babengi Lovo. Yepe azalako sakana te amonike mutu mwindu azoniokama. Ayaki ko revolte na 1914. Traizo ezalaki bakangaki ye nzoto na yepe eza na Portugal. Batu nyonso bakenda buumbu baza na Angleterre, baza na États-Unis d'Amérique, baza na Portugal, o bakangama o baza na Rome. Milimo nyonso to wana ndezo bouger mokili à travers ya Papa Shimo Kimbangu Kiangani, nzambe ya bakoko na biso. Na kozonga shikoto kota na shije mama Kimpavita tangu amoni molimo ekitelie abandi ko préparer. Asali préparation spirituelle nde abandi koloba na libota na ye ndakisa ndeko na ya mobali Abele na ndeko na ya mwashi Nkwansambu. Abandi ko yebisali na libota na ye kala mingi tenga bazo bomanga bazo tumbanga me awa bokotikala bitumba ekoya makashi. Bamindele o bazo bundisa biso bakobunda na batu mwindu. Premier bitumba mindele na batu mwindu. Batu mwindu bakolonga bamindele nde bakokima. Tangu Kimbangu akoya. Yami bale bokomona bitumba bakongo misato ekoningisa bakongo nyonso to mokili mobimba. Mutu mwindu na mutu mwindu bakobomana. Bakochesa na bapuazo bakobomana na bambeli na minduki. Makambo wana ngana nuna bota mite na zalaki teme na memoire ya biso ya bakoko na biso. Makambo wana tozanango. Ba evenement de tozolanda na ba chine de temps. Nde mutu mwindu na mutu mwindu tangu bakobunda. Kimia pe ekoyaka kate. A travers bakobundela kimukonji, bakobundela mbongo, intérêt personnel. Sima nango oyo lisusu ekolanda na shima tangu Kimbangu akotelema
akoloba nde bokomona lisusu na kati ya bakongo ezoningana, bokomona ba evenema lisusu bitumba suka tokozala nango oye koya kolekela ba bitumba nyonso ya bawei na bato ya bomoi. Donc oza magicien, oza ndoki, jeune mamoto, jeune fille, olongola zemi, mutu wana kufa. Donc batu wana bakozonga, baza deja ya kobongama. Soki olongola zemi ya 3 mois 4 mois kali, kile mwana wana komi na age nini, olia bato teka bango na etage d'Amerique, batu wana boteka kana ndenge ya butu bakenda kana nzela ya liwa, kunape bazali viva, nde bakokufa lisusu, nde bakozonga na mokili na biso, me bakoyela na nzela ya kokufa. Bakoko na biso oyo basomba mo o bakenda viva, bakenda na babato, bakenda na bavion, bango nde bakozonga tangu biso tozozwa independance spirituelle. Me mama Kimpavita tangu azolakela makambo oyo, azoloba makambo wana chikango na bakoko na biso babomba ngote bachika na bana na bango bachiki na bakoko na bango, bakoko na bango, ati lelo lisusu biso tozo vivre ngo toko bomba lisusu likambo te, lifoto lobela to bimisa verite. Eloko moko kaka ekobikisa mokili mobimba na moma oyo ezali munduki te, ezali mbeli tende bolimisi. Mutu muindu luka Nzambe na yo kimbangu kiangani molimo mosantu, azalia wana nkamba. Tan oyo tozali ezali susu tan ya koteya te ya kobonde lape lisusu mutu te. Paske si bakoshi biso, si balobeli biso makambo marke na marke, ba charge biso makambo ya biso te. Oyo nde bozo mona Nzambe azo agir, akolakisa force na ye. Mama Kimpavita lobaki, soki ngai na kufi, soki na kokisi 314 o 315 nde mutu mwindu akoyeba mundele akoya kofukamela mutu mwindu. Kimukonji ya tata Nzambe ekoya na malembe te, ekoya na makashi. Nzambe akolakisa nguya na ye poke to le récupérer loko wana. Eza très facile te, parce que bato mangomba baliaka na lukuta na politique, ba politicien pe banyokoli biso na lukuta. Likambo yango yo Nzambe yeyo, o Nzambe azali mutu te. Mais balobi créons l'homme à notre image. Criamos l'homme à nossa image segundo a nossa semelhança. Tuvanga muntu munakifuaniswa kietu. Fuaniswa kia muntu kia Nzambi, fuaniswa kia Nzambi kia muntu. Me poke mutu asosola ke Nzambe azali mutu, tala makambo uchikoleka. Papa Shimo Kimbangu kiangani, babengi shiye, alobaki oyo alobaki. Ke makambo mingi komonana, banzele kokangama, bavyo ekotambola te, babato ekotambola te, misala nyonso esalemi na maboko ekosala lisusu te. Wana azali nani? Tozana ba profeti, tozana ba potre, tozana ba monseigneur. Nani oyo alobi likambo ezokende juste? Papa Shimo Kimbangu kiangani jusqu'à présent azoloba lisusu te. Parce que nyonso ezomonana shi elobaki. Donc makambo nyonso ezolanda yeshi alekaki. Nde yango biso toza pose. Me biso tosengi papa ayoka soni te, aya na nkamba. Ba Portugais pe bayela nzela mbanza Kongo biso tokokomisa bango na nkamba. Ba Français pe bayela nzela Brazzaville. Ba Américain biso toyebike koko na biso ndontoni o bobengi Bill Clinton ye mutu akenda kotonga États-Unis d'Amérique. Na Français pe oyo akendaki kotonga
azali koko na biso o babengi koko fala mwanankaji ya ntinu ne Congo na mbanza Congo akenda ka Brazzaville na libota ankaka nteya nkenge ndeye mutakenda kutonga France o babengi ba français ba foilanse kaka foila mutakenda kutonga mboka wana nchiya mputu Portugal ba premier pauvre na monde bo utangola ba koko to batata na bino ezali biso. Voici le premier Britannique connu, vieux de 10 000 ans. Les yeux bleus, la peau noire. Cette reconstitution, deux modélistes néerlandais l'ont réalisée à partir de l'ADN prélevé sur ses ossements, ceux de Cheddarman, qui doit son nom aux gorges de Cheddar, là où il a été découvert en 1903. Ça fait plus de 40 ans que j'étudie le squelette de Cheddarman. C'est incroyable d'avoir aujourd'hui les propriétés ADN qui nous révèlent à quoi il ressemblait en réalité. Cheddarman appartenait à une population de chasseurs-cueilleurs originaires du Moyen-Orient qui a migré vers le nord de l'Europe. C'est avec l'apparition de l'agriculture et le changement de régime alimentaire que la peau des populations européennes s'est éclaircie. Tozoloba boye mutu nyonso a transmettre message oyo na ba politicien nyonso oyo eza temps ya verite eza lisusu temps ya kobomba makambo te ba eveneme koya me nzela nazolakisa bino ezali nzela ya nkamba botia tembe te tozobondela mutu te politike esili na mokili oyo Rome ekwei Etats na Amerique ekwei parce que bakoko nyonso na bawei oyo bozosalela kuna bashiliki batomboki bazosenga independance spirituelle tozosenga dependance ya nzoto parce que nzoto soki eza kokangama molimo emonaka pashi soki molimo eza kokangama nzoto emonaka pashi donc biso tozosenga independance spirituelle tozobondela mutu te. Donc à partir ya mwa oyo nde bazalaki ko buka bakoni poke batumba mama Kimpavita. Batumbi mama Kimpavita na mobali na yeva ntoto Kimpaki ya Nzambi na kembo dia banzenza Shimo Kimbangu. Shimo Kimbangu Simon. Simon ezali français te balongola i. Simoni Kimbangu. Ebele bazala komona Kimbangu te. Tangu aye kobotama ba bengi batu. Bino boyeba Kimbangu te o to bele la kanambanza Kongo makambo nyonso to sala ko mwana bukani. O mwana saliboye. O nkita. O mutu akufi. Kimbangu fula mwana. Tangu abotami balakishieke Simoni Kimbangu. Yo mona ka Kimbangu te shikoyo mona Kimbangu. Simoni Kimbangu ezali Kikongo. Nde Nzambe na biso babengi Nzambi ampungu tulendo, Nzambi ampungu nkete, Nzambi ampungu mbangu. De 3D o bazala na likolo bakita na se. Nde to sengi na batu nyonso politike bako potana, batu bako bomana, batu me eloko kaka nazo zongela. Kaka eloko munduki moko kaka toko utilize. Ezali bolimisi. Tomi kitisa papa ya koloba verite bazongi sape ba epe bankangu kiditu ba mbele za tulendo nkela za kanda ntsele o babengi bankodia biloko na biso ya bukoko na biso etikali tamuke titoko koma le 2 juillet. Donc makambo ekozala lisusu mingi sima ya dacho batumba mama Kimpavita oto senga kibiso tokozala na kulumbimbi poke to fongola na papa Shimo Kimbangu kiangani likambo oyo bakanga bakoko na biso. Donc le 2 juillet tozana programme ya kulumbimbi meso kito continue na systeme oyo tozokendele eloko moko ekoteli mezate. Donc fimbu eko continue makambo pardo ezate olia muto zandoki ezala awa na Afrique
ezala kutu esika nyonso oyo mutu azali tango yebiki oza ndoki paske bitumbo toza nango coronavirus oyo ezali colonisation ya vie. Mena poke tolongwa na coronavirus oyo bazobenga epidemi, eza epidemi ya molimo, ezali satana na nzambe paske Kayi na tango abotama na mbanza Kongo jusqu'à présent akufa te, asala reincarnation. Shiko na basali na ye o babengi gouvernement Kayi sala nde lifo bakangama. Mena kokangama na ye na basali na ye o bazwa baki ya maji, balineti, bashinga na loketo o bapumbwaka. O bakomisa bana na bango babalaka na moi te babalaka na butu. O basalelaka bana na bango batia bango na babilanga. Binope bokanga batu botia bango na baarmazen. O yozwa mutuka otambolaka na nzoto ya mutu. Botie milimo na mabanga. Batu babala te, batu babota te, batu basala te. Donc loko wana Papa Shimo Kimbangu azokanga nzela iliwa. Mepoki akanga ngo batu bakokufa, batu basombama mindele myasuda oyo bauta Afrique bateka makakuna. Poke biso na Afrique tobota kamingi, tobota makamingi. Meto zaka ka toujours muke. Ba mindele babota kadede, bayaka kosomba ba ame na ba ekole na ba hospitali. Ndeli kambo wana ba hospitali wana ezana makambo mingi leka kana kacha ba hospitali koteka ba ame ya batu. Bazando ya kotekela batu ezalaki na madimba na mbanza Kongo na sanda sona. Na kisakandika lisusu. Oya kimbele. Zando lisusu kuna ya kindoki ezali ya koteka batu. Oya Ponti Noir. Oya Nzajibar. Oya Tanzania na Senegal. Tina Sudan bazalako sala mutu azalaki mutu mwindu akomi mundele. Batu wana bazo souffrir, butu moi bazaba grave bandana nzoto atina molimo. Nde loko wana bisope bankumu na ba chef kutimie nyonso ya monde entier o bazana kati ya ba Congo, RDC, Angola, Afrique du Sud, ba pays nyonso to na Zambie na Cameroon na lobi boye na kombo ya bakoko na biso bakenda. Ezana ba chef kutimie mususu akota na ekolo ya batu poke mutu akolobela bango azalite. Ki pauvreté ya liboso na vie ya batu ezali kozanga mutu ya kolobela. Donc mulobeli neti Papa Shimo Kimbangu kiangani. Oya zolobela batu mwindu. Oya zozongisa mutu mwindu na shikana ngo. Bo uzui mabele ya batu. Okoti na libota bato komiko lia bango silisa bango pona bashtuare yo yebi. Yo zana puissance, zana kindoki. Okoti na libota wano sali association. Okomiko lia bango poke bango bazana kindoki te. Ozui mabele ya bato yebi verite. Ke mabele yo ezaya yote. Na tangu ya kala, tangu bokokani libota. Me tuwa shina. Donc liboto ya liboso. Disu wanene, lisu azamu nene, meloko oye mona kezamu ke. Oya mwindu. Nde shaki libote zana batu na bango, shaki mboka ezana famina bango. Mebino bozui batu wana bokangi. Bozui kinkulu na bango, boboto li bango mabele. Chef kutimie nyonso nazo yebi sabino, na pesi bino avi. Oya yebi kia kota na libota bato shili sabango. Nani mipepe oye zoya? Libere loba verite. Sokipe bosomba batu. Mutu nyonso ya sombama. Tona kindoki. Tona moi. Mutu wana kozwa independance spirituelle. Akozonga kote auta. Ndenge na lobi tokufa ka trua batu bakufa na forme misatu. Liwaya mpungi. Okufi awa. Okeko bota manaboka mususu. Okufi awa. Bateki yo switch na Equateur, na Angola, na Brazzaville, na Zambie. Liwa mususu okufi awa bakundi yome ozo vivre na Europe. Nde loko wana tolobi batu nyonso batekama, batu nyonso basomba mande bakozonga bakozwa independance spirituelle ya nzoto tina molimo. Paske tangu nzambe bazalaki na likolo bazalaki misatu. Mena moko ya zalaki pembeni o babengi nkadia mpemba Satan na diabulu.
ye pe alinga kokoma mukonji nde bayaki kodivise bakomi 4 un quart bapeshango epai ya ndoki ange wana oyo nkadia mpemba ange wana nde asali gouvernement na ye abimisi pe bapasteur abimisi banlonge abimisi bankenge abimisi baprofesseur badokter batu nyonso oyo bazoningisa mokili bazwi un quart. Mena nzambe misatu tata mwana molimo mosantu nde bazwi 3 quart. 3 quart eshiko oyo ekosala ndoki akozala te, moyibi akozala te, makambo ya mabe ekozala te. Nde 4 quart oyo tolobelaka, premier quart eza ya ndoki, ya bandoki. O bawelelaki mukonji, o babundelaki mukonji, o basakrifiyaka, o bapesaka bato, o bapesa mabota, o bapesa mukongo. Donc wana bazwa un quart. Un quart wana bandi na temps ya Kaina. Jusqu'à présent na 4e génération. Nde papa Shimoki Mbangu na 1921 alobi mutu mwindo akokoma mundele, mundele akokoma mutu mwindo. Eza pona poso ya nzoto te. Mais pona 3 pouvoir oyo tobungisaka, pouvoir ya bunzambe mwaye toyeba nzambe na biso ezate, na pouvoir ya leta oyo ya biso ba chef coutumier oyo babenga kabandoki. Soki bo reconnaître biso te au grand jamais mokili oyo ebonga poke ba secret epai na biso na tata nzambe papa Shimoki Mbangu Kiangani. Na pouvoir ya économie ko créer biloko. Pouvoir oyo yango ezalaki na koko ada awa na nkamba na jardin de bayebisiye o domine mokili, o yeba nzambe, o tinda nyonso, o develope pe mokili. Nde pouvoir wana ezalaki nango. Pouvoir wana koko nowe ayeko bota bana misatu, pouvoir wana misatu lisusu moko ekepa ya kami oya boti biso batu mwindu, semi oya boti ba hebre na agi, Jafet oya fet ye mutunde aboti ba grec na Europe. Donc pouvoir oyo ko créer ekendaki epa ya semi, pouvoir oyo efandi na Roma oyo ekenda tina Amerique lelo oyo Amerique babalani. Donc yango ba pouvoir na biso. Donc tous les 3 pouvoirs wana papa Kisolokele abotami, papa dia Lungana abotami, papa dia Ngenda abotami, tous les pouvoirs wana ezongela biso. Donc pona suka bolinga te, soki bolingi tobika biso toza posé. Donc toza na fier, donc tozo bonde la mutu te, oza politicien, continue na politique ekoliayo. Ozali docteur na kishi na yo, continue. Oza faux pasteur, oza na lineti, oza na eloko mabe, oza na shinga na luketo, continue. Osala kindumba, continue. Nzambe azoteya na ili susute. Boli misipe ekoya soki boye bo reconnaître nzambe akoyamba. Parce que tozozela boli misi tolingi teke mutu akufa makile tanga. Donc pona nyonso papa Shimoki Mbangu Kiangani, papa André Mbenza, réincarnation ya papa dia Lungana, nata papa Joseph dia Ngenda Kunti. Lelo oyo papa Shimoki Mbangu atelemi azan ashimbi mvoala lulendo, kawa lulendo. Papa Mbenza, André Mbenza, mfumu Mbanza afongoli fongola. Makambo ezalaka kukangama efongwami, oyo ezalaka kufongama ezo kangama. Donc tango yo eza tangu ya biso batu mwindu. Na kukende mushikate nzele ko bikisa biso ezali nkamba eshika nzambe tata, nzambe mwana, molimo mosantu bafandi. Sokipe biso tozaliawa pona ko yebisa bino oyo bakoko balakela biso. Na peshi mbote pa papa Junior na Mbanza Congo, papa Rai, na peshi ba chef kuntimia Ngonga Congo, na peshi mbote pa ya papa Natrale e mukonja natare president Zwa Mbau na Luanda, na peshi ba chef kuntimia nyonso ya RDC e Mbuta Difima, na peshi mbote pa ya president Biwata ya Iseta na mfumu Eric Mandeke na secrétaire na bino nyonso na peshi bino mbote ngawa bino papa Kevin Nkajiko Luvunisa Joseph.